Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, j'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, tout le bas toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota, aimer, partager, ceux qui ont la liboso, pourquoi pas qu'on s'abonner, vraiment, qu'on zapper, s'abonner, je t'assure que non, Rosala Jakutu, jamais déçu à na BBC Mpoï TV. Et zanga wabino mama BBC, la grande famille, beaucoup de to solo là parce que ma camboisa, to tika ngote bo pesta biso tambo tike la biso espace parce que foula. Foula babota mou comprena. Foula. Na pemisina nous poutine na miniature parce que azape moi na moto. Ape mana nous na ngambo kuna. Na pemisina na moi miniature la grande famille. Bondi melangai, c'est-à-dire que makambwizali. Voilà, merci d'avoir déconnu sur le bazar ou bien appelé bazar ou tine biso ba séquence. Maman BBC, kamatala no matière yo mama BBC. Bidon bongo na maman BBC. Bidon pe boza ba songi To kela ngo bongo que bien. Franchement, beaucoup de solo la, beaucoup de solo la bande ko bo supporter biso bo supporter. Voilà. Bah bon week-end à Bino, les autres samedi le 30 août. Le 30 août, vraiment, bah bon week-end na bande cognon so bah joyeux anniversaire P. Je crois maman n'a plus mon corps et comme week-end non t'as dans na agenda nanga. Je crois y anniversaire les a lobby le 31. Le 31 août. Voilà, beaucoup to sulula yakuluba eza. Siko na minute o bandeko bozo e banini. Matière ekoti ebele na en désordre na zo ba tena tirer o wapi na zongela o wapi donc na oye ba esouter, c'est-à-dire que no bo supporter parce que awade na okene nango. Donc équipé to la mango nyonso to tie ndani mbwengi to tie mwa malakati ya mbwengi to tie donc to sangisa nyonso awa donc to tirer pour matière façon ekoti. Je suis un peu perturbé lobi, je crois na bima qui vers 17h30 nata écoute film na retard na écoute la film 22h. Bon imaginer tala batuko benga mama bébé c'est na biboye bisanga kutu eloko moko te pour nazala kité nazali libanda hier. Né aux onganda couvert 22h. Na bandi kota la film. Ah! La grande famille. Hey! Tout ça n'est pas sous tout kolobate. Bellevue a ça approuvé biso. Bellevue a ça kangi masolo ya écriture. Donc moi c'est abima qui pour na kolobake non. Makambo pas ces bandits. Et franchement, je vous dis, tout le monde a vraiment makambo pas ces bandits. Makambo pas ces bandits partout. Bela fouli partout. Et ça n'est pas ba musicien kuna. Et c'est foula mi pe kuna fou. Ceux qui ba musique ndingwi, ceux qui ba nini yango kuna nga ba musique profane nana na yeba nanga makambo ngo te meto mo na ngo ka ndenge zoleka. Donc bela fouli partout. Côté ba comédien ba to fouli fou. Vous comprenez. Côté pe ba musicien fou. Vous comprenez. Et c'est-à-dire que non, mutarobo moto ezaka bela ça ni abenda moi koni wana et sa propre. Abenda wapi. To fuli lisusu bango na bango. Si là, attention ça va là-bas yaya. Ko baré bisoté.
oza bien te conscience na yo okosa ngo te conscience na yo okosa ngo te boyebi nini la grande famille si la ba comédien ya Congo okaboli ba comédien ya Congo obebisi musala na Congo yo wana oke sikoyo combien de fois okenda na poto to solola na la grande famille na yebisi bino ke non na okenda ngo en désordre parce que matière ekoti en désordre donc na otire na nga kaka combien de fois si la oyo akenda poto combien de fois si la kenda poto atikala jamais kokutana na ba artiste combien de fois molimo na yo wana virus na yo lingo memango na ba artiste ya poto virus na yo omemi yango su na poto osala combien de tours na poto tikala jamais koluka ba artiste comédien obwaki ngunda hey ya na oya wana penza matière wana na ovandela ngo kitoko pona otiko renier te faut na lobelo bien et ça ka kenon les artistes comédiens bon ba ope akutani na bango baza pe ka kenon les oiseaux mais ça fait mal pona ba artiste comédien ya komona kenon mutu moko boye abebisi musala bomoni te kenon eloko wana azokende na ngwana azolinga mema siko virus sana pe na poto nakangi nanu paso wana na koya télé si depuis to bana kozele abima télé si bima télé si aobima te soni parce que ayebi kenon soki abimi ba osa nini ba obimisa mibali na ye c'est-à-dire que non molongo eza molai nalalaki retard nalalaki vraiment retard bo imaginer na komi ndako 22h na banda kotala filme si ça filme kotala na TikTok kotala parce que biso ba mususu tozo soutenir Mutamba bongo te to continue na live pe ya Mutamba moi muke aller pour prier à l'heure nalale je suis vraiment fatigué mais nazawana tellement nazo appel ebele bandeko tolanda désordre ndenge koti na ka ya sila olo vanda ta tant que mutu conscience o vandi olebi epela penza moto na ngambu nanga beza soni sikoyo omona batu moko boye babimi po baya kofinga sikoyo peut-être bana ya famille libota eza manki ya soni soki bana ya famille libota baza pe bana keno batambola kamabe peut-être ngana koloba keno batambola kamabe ya koloba keno ya respect ya kopesa peut-être communauté respect ya kopesa ba parents na bango respect ya kopesa mokili respect ya koloba keno baza batu bino to ya koloba bana biso baza na mibali te baza na mibali mais marche na bango eza pareil na o ya bino te marche ya bana ya Belar production na marche ya babulawa yo na bino eza ndenge moko te siko bino ya bino bana na bino salite na bango ebimi penza boye na miso mpa audio ebimi na ya jo yango azo confirmer olebo silama ezaki moment moko ya koloba ke non bandeko to traîner tant mulai na mabe siko tala ba retomber o epesi biso to kenango esubo ete to vanda nanu to se ressaisir o balobaka na français que non revenez un peu sur terre te pourquoi boza bato ba incompréhension boza bato ba mu comprena boza bato moko boye ba keloko boluka te bo memi yango kaka na désordre c'est-à-dire que non jusque là boza solution te donc façon likamango ezo kene na ka yango ya bato donc otala que non solution ko zoma te maman na bango yo wana komi kotambola na ba veni na ba soki na ba nani ya Paris kuna matabo ya zonga boye mabe bomoni les troubles qui troublent exactement moko il fallait se concentrer non abengi koto bandeko bo vanda wana esuki te abangi pe ko bwaka moko asa neti ya bwaki susu moko ya poto tozela awa matière eza ebima ndenge ba audio no eza
So ko utiliser mayele te oko sasama o aloko ntaba. Moto ezo pela na kana yo salite ki bulawa yo ebimi. Na ya soi-disant télé sina yo. Yo tambola kana bango. Sko zo tambola na batu oyo basala ka kinuma oyo ya propreté ebimi sur les réseaux sociaux siko yo leader. Tu es dedans. Tu es dedans. Eza moment moko boya koloba esopi. Eza moment moko koloba ekepe nza mabe. To se ressaisir. Zwa autorité ya kovandisa batu bo solola. Ba oyo bazo bimisa penza keno ya koloba keno balingaka yo baza. Donc okokana ko maîtriser batute yope de quoi to fula yope pas les troubles kuna na ba venir à Paris wana o mata o kitamabe. Et là qui sa mutu ke et là qui sa penza ke non donc mutu azana e kuna te leader moko boye ya na ebite so ki aza leader andenge ni banani yango baza tout autour na yo. Otiki kino komi su na poto. Kita kuna, kita. Yo zonga kuna na kini kuna nde penza place oyo yo base na yo exact. Kita kuna bokende na ring. Yo za muta obima na ring te. Yo fo zonga na kini kuna bino bozaka na ring kuna bela za na ring. Yo kima te. Po faso ya na makambo. Kende na makambo zala loyal te. Olingo ozwa ngwende. Omoni nenge ngwende komele kilo omoni ngwenda ngo oyo nengo yango gloire oyo ko tozongisela ka lokumu epa nzambe. Omoni lokumu kolinga ngo te ozwa ngo na makasi. Soki nzambe apesi yo lokumu wana apesi yo ezate keno yo zwa okoma so pene nini. Apesi yo me yo zongisela kaka ye yango zongisela kaka ye moko nani wana ngwende wana. Tanenge komele kilo. Tala ndenge ekomeli kilo. Okomi kotambola na ba ville na ba veni na Paris kuna na koloba. Trouble na koloba biloko ngo zoloba kaka kobwa kaka na so comprendre te. Bande ko tolanda ba audio parce que awa eza ba audio nde zoloba. Si vous imaginez, Tokyo Lobakeno, il y a 3 camps. 3 camps. Quand il y a Liboso, Batwa Poto, quand il y a Mibale, na ya Misatu bazana kini. Skoba o ya Mibale na ya Misatu na kini, bango pe ba opotana. C'est-à-dire que non, les troubles qui troublent. Mais moi, ce que c'est qui ngai si là, j'allais me gêner. J'allais me gêner dans les vols moko boye koto bo la kisaka ba minu libanda et bolande to chaba audio siko nga eloko ezolekela ngai lorsque bozo ya kofinga ceux qui soit disant les présidents votre président wana ceux qui Joshua na ba désordre nyonso asalaki yeko aza isusu na binote bo mona te ke no bo koma likolo amai yeko aza lisusu na binote pourtant moment azaki na bino nde abane ko benga bino bo sala ba kisongi bino nyonso ensemble mais ça veut dire un bail ke no aza isusu na binote mutu ami kendela na ye bino sko boko mi ko ya ko bimisa matière na ye bo mona te ke no boze sou mito ezo sala sou bino ezo sa propreté. Bon, moni matière, ce que ça peut-être que non, les messieurs azaka na bino, les messieurs akata na e pou, anyonga na e mukila na e. Bo bimaka batu moko boye o bozo réfléchir te bo bamba na kitoko. Bo bamba na penza kitoko Bo bamba na penza bien. Tant boko ya koloba soki Joshua na bo ya bo bisa bo ya ko toko bimisa yaka na ba ojo sala boye. Il est déjà parti. Azay susuna binote.
parce que ceux qui bozaki pe bato mayele ndepe mutu o pe occupé ko si ça peut carrière ya maman bino soit disant si là ko si c'est na ndenge nini na ndenge que non avant nanae azaki président lorsque bobengi est président c'est-à-dire que non si la ndenge azana a se confier pe pas na trop pour kala si j'ai un trou de mémoire nazo e ba que non si la lobaka que non makamunyo c'est pas président Joshua président Joshua c'est-à-dire que non kam timini eza soki bino boko démarrer akobimisa pe katimini ya mama binoti obino obanda okabisa ke no azamo santo est-ce que bozo ba penza eloko bosa bomoni sila a osila ye moko te na kombo na penza ya sila yeke elande penza to landa nanu audio oyo femme ça je peux me former à bango parce que batu balingi ngai vote eza yanga mais Karim Mwintu na jilinda ya balingi te ezala ngai alors makati siliki makasi oh mais est-ce que c'est si là vous en ba audio ngo l'équipe belé a poser ba audio l'équipe belé a wa ba mama batu ba mama bomoni bino ba mama bo se respectaka te bomoni ndenge ba kombo na bino ezo bima bino ba mama poto oyo bo se respectaka te vous êtes tout le temps dans des bêtises boza na ba âge ya ba 60 ans bo conseiller moi na peut-être pour na carrière na été bo memande ba trouble bo tala bino basi ya poto oyo boyaka 100 nazo yeba te bo tala siko ndenge ba kombo na bino ezo tangama est-ce que ça respect respecté biso tozora peza ba mama muso mama bébé c'est na landaka yo merci peut-être pour na ndenge ozo soutenir ndeko na yo merci mama na ngai nga naza mama del mais kotanga kombo na ngai te talaka biso toza bato toza ba responsable malgré que notre lingaka nani belle vie totalaka belle vie ebo à chaque fois na yebisaka bino nazwaka ba appel ba mama mususu mona sali pe audio boy mama eko glisser audio na ngai te o sentir ba mama moko boy o bazo soutenir bela baza ba mama moko boy mito ezo sala bakoluka pasi ya bela te bakoluka shit na ye te bakolinga batia ye na kati ya bambiskadu oyo sila koti te botala ndenge bamama bazotangama baotanga bamama bazotangama soko lobi olandela bamama na namoni foto moko kutu ya mama moko boye otala penza boye ozana tshela bino ye foto moko ya mama moko boye mpona respect na boyi kotia mama wana naza na bafoto soki ya oyo bazotanga soki mama soki nani yango boye nazo na bafoto baotindela ngai na bafoto ya bamama yango otali boye vraiment na nzoto otali boye mama mokolo déjà ta ba 65 ans o baotanga bakombo kane baotanga bakombo na bandiko bozwa bango na se ya 50 ans te baleki 50 ans siko ndenge style azosambwa groupe ne ezosambwa bato ne bazosambwa babula wayo mpe ndenge aza na bokolaka babula wayo ne boyoki yango bien yango wana bamama ya famille libota oye boza mpenza bamama boza penza ba mama bo soutenir Belleville na sens moko akoloba keno musala na yende kende liboso botala siko ba mama o botanga ba kombo botanga tanga ba kombo nini yango ba porter pembeni ya nani trouble qui trouble à quoi bon moni semence asila Yoshua yaka Yoshua yo lo bay nanga que tu as l'habitude d'enregistrer Batu Osola na bango bozana fana bandalo so mi kana baki leka émission ka boy na ki toko bo fina ngaka linu apa linu bwana lo bo fina ngate siko na sala so ki 20 na mbonka ina mboka oba cha linu fele bozila jezebeli awa sana komi siko na Yoshua yaka Yoshua solo la poto mbakanga nga Miss Lolo yaki na bima prison Miss Lolo yaki la na Yoshua oto bandaka ko sola na Yoshua boyo kanga bien penza bien vu que tozaki na tombo la star moyen ba yana likambu ya manya malika ezalaki te songi mususu ye wana alors songi mususu wana oyo soi disant soki malika wana soki nani yango songi mususu ye wana
Batouana bazana bela. Bela soutena bango. Pour ne pas peut-être que le baba bien au bela a soutena. Et que ne ka ninge et que nana ya koloba que non ba comment qu'on y a problème te. Est-ce que vraiment la logique pesane tinga ce qui ngande ezaki ici là. Batouana o lelo parce que bango wana eza malika eza o mususu oyo ya mabundi minene nana ni mususu na o soki asalaki accident nde bakabwani na ba o mususu ba Miss Lolo ba Dorcas pe nazo elai. Donc non comprendre te vie moko ya désordre vie moko ya débauche vie moko boye donc trouble kaka na trouble si la mawa ozui na yo élévation moko boye ya ochama ye lokene nango bien otika ba print moko ya bien te au kotisi trouble pas ba chroniqueur ba chroniqueuse dans monde des réseaux sociaux dans monde ya chronique au kotisi trouble au côté théâtre au kotisi trouble tala sikonengo zo bambana ozo yebate kala chronique ezalaka boye te kala chronique ezalaka penza boye te toyebi ke no chronique ezaki peut-être ka ke no ba musicien ne ba bando ke nango na ba Karim Mokonzi na ba nani ba bando ke nango oui mais nenge chronique koma lelo ya likamwango ya les abakwiti na famille libota bela produit na bela TV mais non muto abebi sango eza sila donc bango nzambe pardon mati tola nana audio oyo oh non na kocha ye après bola nana siko ba chroniqueur oyo benzi mtafutela mbongo te ekiri mo boso boye place boye bolinga bino bo konzami te mama be bolingi baninga te boyo kuta biso to soutenir sila bino bo bisa le kwa bino bo spécial bo danger mite mama boyo ka mite mama be mais ba fini ya nati bobiba bino bo soutenir mams tamba fini Teresia on ani boko ko bima te boyo ko sala droit de réponse. Pourquoi boyo loba na fio makolele mbate pour ani boyo yate moi yena na dossier sima pourquoi boyo mate bino bolingi sila makasi tamba fingi mutu moko aza proche ya sila Teresia azala na sila tamu batu nyonso ba abandonner sila Teresia était 25 août 2025 Bozolanda bango na bango bakomi susu koswana na ba chroniqueur pe bakabwani lisusu na ba chroniqueur bakabwani lisusu bobenga batu ba sitoshi mabe bobenga batu boye mabe siko na o comprendre te sila o peza kaka batu na yo oyo bwaka kite na ba théâtre no batu nyonso ba chroniqueur na nyonso yo oyo lelo ba obunande ba obundana bozo mona te o mona tate ya koloba keno bino boza ba chroniqueur oyo bo défendanga nga obwaka bango o toki koloba keno o certifia bango mais benga bango parce que mouvement ndenge ezokenda yo mutoko sambwawa siko y a pas moyen obenga parce que okenda na bango na ndenge moko ya mabe donc okoki ko tiesa bango na CT parce que oyebi ke no awa soki na bina tiesa bango na C et kozala kaka problème retomber kozongela kaka nga ki leadership to mona kata mutu mususu oti mboka boye pa e lupemba kaka boye pa balar a s'intégraka okoni na balar outi na village s'intégrer yeba ndenge basukolaka yeba ndenge bavivraka yeba ndenge bayambaka bapaya yeba ndenge kovanda na kiti lorsque ovandi na batu yeba ndenge kosolola baaprendraka babiloko moko bo lèvre moko soko komi otali bo il faut apprendre. C'est-à-dire que non a ki leadership na yo oza na sens à responsabilité te. Donc leadership na yo ki leadership moko ya koloba ke non ya kocha batu na kati ya trouble ya kobetisa batu mitu
ya kobebisa ba réputation ya bato ndeki leadership na yo wana déjà eza makila mabe po mutu azana ki leadership ako vandisa makelelo mu pepo nyonso ako vandisa ngona se tinkimia ta evandi pe kimia siko akoki na ete akomi kotambola na bari ya Paris wadaka mata kita koloba loba on dirait trouble yango PC du cerveau koto ezo yinda yo moni yango dire ma omoni yango succès te za soni mutu esala yo soni mutu yango ezo sala yo kutu ndenge bino boza batu moko boye kutu na minute oko makambo yango ndenge ezo kendele loba kaka yo nde mutu koza peut-être na besoin ya ba chroniqueur yango ba soutenir ba chroniqueur nini quand ndenge oya kini nano ba potani bango na bango mais un bon jour pe ko balukati tobo ite partout mon kile comment otambola na matongi o mususu oyo azondia sa meli diamba bima telesi okoko bima te telesi bima telesi okoko bima te pona koya ko soutenir babula wayo lokola yo ebi ke nos rattraper parmi musala wana po telesi ninga za wana so to bito solo la vrai. Est-ce que télé ça occupe ça moi mutu bien appelle ça moi jeune fille moko boy ba fille yango il y a moins de 30 ans ou encore 30 ans 35 ans moins de 40 ans appelle ces conseils que non tambola bien au moni vie sur ozo que na vie boy ça bien. Est-ce que télé ça azata na makila wana ya ko pesa conseil bon je ne pense pas. Yango monaki abimaki ngulu ya ko telemela batu azui ba retomber nango a utiliser ki sagesse te po azaki mutu moko akoloba keno na makambo ya bana ya babula wa yo ndenge bimi audio pe ya mobile yango pe bimi na oki ko bima te na ya koloba soki peut-être azaki mutu ya kobima aya koloba po peut-être akotisa mbongo ne na YouTube alingaka bima lobi bien bana na biso po olinga osala ngo peut-être na privé lokwa bino bo mema makambo na bino nyonso kaka na réseaux sociaux bo ko conseiller batu bozwa nango sur les réseaux sociaux privé sous ezala raté soki télé sazaki mutu moko mayele na makambo abano lokwa ka ba chroniqueur na bango nde ba bimisa ki makambo na bango ba nango sur les réseaux sociaux azaki pe mutu ka ya ko salela bango émission te ko tanga ba kombo na bango neti ngape na ngape na boya. Tant que na ebi pe ba histoire na yo ya buzobo osalaka parce que bino nyonso boza nzela moko na bana wana oya ko défendre nini boyebi déjà ndenge bana na batambolaka boyebi ndenge bobomba makambu ya bana wana boyebi bien baza babula wayo sikoyo tango zoya pona kwa ko calmer situation olingolo ba nini na mokili omona kino oza pe mama moko bien te ko bima no ngo sala keno bande kwe bocha na se ma ese sopani bana na biso botala ndenge botambola parce que bo bima na image ya mutu tel mais bo esali propreté yo mbala moko zino no parti pris parce que ba ozanga ko balukila yo et si longtemps que no yo potambola na buzoba siko bima o ya ko répondre et comme na ko bima te tolanda yo mutu makasi bimati Maman Kouloutou a saché héros succès. Succès à Bouzoba. Succès. Okindela ngo ba veille ba retraite. Yo mini ka ba lio ni kasu na kota masanga. Ya ka ba ka belo succès. Ah le héros. Koyo azo répondre nani? Ao répondre nani? Mutu alobaki keno akoya kofinga ye, akoya obimisele nombre liste ya ba mibali na ye. Ya lobi keno akoya kofula ete. Mais beaucoup fou là now. Succès, maman, ça a succès. Maman, ça a succès. Yango na tuni. C'est quoi le succès? Succès à Buzoba na Congo na biso ba obetela ngo maboko.
succès ya mutu azosala buzoba boloba keno aza na succès bandeko nga na baplace ya boye je vais me gêner nakose gêner makasi nde erreur ezosala keno bato ebele baocommettre nde eloko ezosala keno bato ebele bacommettre baerreur bato bazotambola na baignorance mutu asali mabe me bolobi keno aza na succès mutu azotambola mabe bolobi keno succès. Est-ce que boza bien na mitu na bino mwana ya makolo brancard oyo ndumba tongo bulawa ya tongo siko awa ebima yakanisaki keno ntango azoya wana ekoyebana te non nakotelema na ye kaka boye mwana na soko tie kaka boye bi oyo mpenza bulawa yo ya sous-marin mpo kanga ye ifo kene océan mwana wana siko lelo ebimi libanda bato bazobima eza ta na ye ya kibulawa yo. Est-ce que boza sur na makambo bozoloba mpenza eza ta na ye mutu azosala kindumba boza na bana boza na bandeko ya basi oyo peut-être keno batalaka bakoya koanvie mosala oyo azosala ya mabe wana boyebi keno azobebisa communauté me bino bobimi bolobi succès eza ta na ye na buzoba. Tala congolais yaya ezalaka pasi ozala na mwana ubi ozala na ndeko abebi po atalaki mutu moko boye na réseaux sociaux ezalaka pasi o bamibengi influenceur influenceuse bamibengi peut-être star bamibengi o toza na succès yaya vous êtes appelé ya koéduquer masse siko na Congo na biso eza bongo te Congo na biso eza keno osala buzoba osobimi peut-être osali kombo omona keno tout est permis et pas na yo non. Lorsque nzamba asali yo grâce asali yo ngolu wana peut-être okomi influenceur okomi soki star ndenge bino moko bio okomi soki na succès mais c'est juste parce que ou interpeller pe communauté ou encore ou éduquer pe communauté parce que mutu akoki kobima from nowhere te mutu akoki obima ka boye te aye abandika kopesa conseil boye te peut-être bato bakondima ete ou encore bato bakoconsidérer ete mais soki yo ozwi grâce ya mokili eyebi yo sala yango bien ya koloba keno o apporter ata un plus na mokili na communauté na yo kolinga o apporter un plus na mabete non. C'est ça le coup la fille oyo soki grâce comme on est grâce je crois la fille oyo azwaka mwana na nani adoptaka mwana na Goma mwana wana peut-être ndena okoloba ne influenceuse penza ya koloba ke non influenceuse oyo asali eloko moko boye batu ifo balanda ezaka parce que Congolais comprendra eloko moko te neti nga lelo soki nzamba élevé nga na ba level moko boye non il faut nazala exemplaire na communauté na nga. Il faut na sala biloko moko boye oyo ekosunga communauté et la moussa cerveau et la moussa conscience ya peuple et la moussa conscience ya ba jeune ya ba jeune pardon et la moussa communauté na ndenge ya bien mais non c'est pas le cas. Okomi benga hey star succès neti basila wana toki pa itozonga amemi nini na communauté. Or, elle est mieux placée. Il y a quoi éduquer masse na ndenge moko ya bien. Mais s'il a mis désordre, il y a maman na désordre. Fille wana a adopté moi na Goma. Donc, ezari là moko bo na tala ka moi sona no ba ikuti funa ya ko na lubilango. Oza na chance wana bandeko élévation oyo soki nzamba élevé yo nzamba za na besoin tango élevé yo bongo osala pe loko moko ya bien oyo ko honorer ye mais okomi so disant star yo komi mutu mafinga yo komi mutu mbwakela yo komi mutu soki ya banini yo komi so pendenge nini est-ce que boyeba dans conscience na ki bo mutu sala raté na kati na bino ta on va na kotisa komba bela awawa ye kaka bela tout le monde yazo sala tout le monde ba jeune
azwi initiative wana ya koloba keno nazala na atelier na former bana. Eze loko moko boye keno to kika ko sekaka to se atelier non. Eze loko moko ko féliciter. Ba jeune ba enviaka ye, ba jeune ba sepelaka na ye, musala salaka. Ah ngaka ka musala obela salaka. Nzambe pe a inspiraka ye te o atelier. Abandi ko former. Lundi awa, aozongisela bango, aopesa bango ba brevet, première édition aussi là. C'est-à-dire que nos stars azalaka bongo. Nzamba élevé yo. Yo pe élevé batu mususu. Ne bongo ezalaka. Mais basi la ozo ene ko nuire batu. Ba télé si bazo ene ko nuire mokili. Ba bula wayo na bango ba ene ko lekisa batu level ya kindumba. Non. Il faut tout le belango. Bota ne titelis. Eroyo. Na fula. Eroyo. Oko fula nani. Oko fula nani. Et puis oko fula ye na nini. Ya nini ya malonga oyo. Ozana ngo ya koloba keno ofula mutu. Congolais, bozo comprendre ngo ndenge nini. Zaïrois. Bo comprendre succès ndenge nini. Bo comprendre koza la star ndenge nini. Zala star, zala ce qui na succès na yo, mais pesa implice na communauté na yo. Oza star, pesa implice na communauté na yo, ndeko vandisa kombo no kitoko. Lelo bana na première édition aussi la yabela. On souhaitait même pas que non les lobes là zalate. Non, c'est un exemple. Tout ça va passager dans sa moyo. Banana vin na bango mobimba ba brevet na bango ba certificat obela ko pesa bango etikali pas kombo bela. Télé sur obimo ya ko yebisa biso ke non na pesa na fulo eroyo. Succès. Quel genre de succès oyo zoloboza nango? Succès ya ko finga ka batu. Succès ya ko lobaka mabe ya batu. Succès ya ndenge nini oyo ko mibeta na tolo ke no za na succès télé. Ozo apporter nini na communauté na yo na soi-disant succès na yo. Boniko, bo silama. Bo silama. Ozo apporter nini. Age no na yango ane zo avancer. Et c'est avancer kutu. Et tambolino de Jésus la kisakeno soki ba rhumatisme se ba jo beta yo. Lelo na lobi ko mi fandisa na kiti wana. Succès na yo, qu'est-ce que tu avais apporté na ta succès na yo? Si pas quoi ko nuire batu oyo bazo sunga communauté. Batu oyo bazata bazo raisonnata ya ko la musa conscience a batu. Héros na ya ko fula, na ya ko fula. Congolais, botika na ba makelele na bino ko ba keno héros na za na succès. Quel genre de succès bino boya ko beta batu na tolwa? Ou bien na zolo. Bo silama na bino nyonso kuna na ba sila uka bino nyonso bo silama. Ba succès na bino ya pata kunya. Ba succès penza ya pata kunya, je vous dis. Bato bazana succès ba ovanda kimia bazolo ba même pas. Bo finga te azawana concentré na écriture. Asisi pe ko comme écriture aye atandeli bino boye pa bo vandi pe kimia bo dongoli miso. Mon vouloir ma conquifier kuna bo comprendre ngo. Bo tala kuna memi biso. Davina pe su kuna nini na Karim. Donc makambo eza caché place wana. Nenge to bandaki filme. Na nenge to zo kene nango, est-ce que bozo comprendre les vols ya mutu wana Belvi? Abeti na tolo wapi héros na c'est abeti yango non. Silence na musala na ende zoloba. Sikotango yozo yake non héros na fula ozas na succès. Nga héros succès nini? Bo vanda kimia. Succès à quoi encadrer Babulawayo? C'est quoi ça? Succès à quoi encadrer Babulawayo? Mouninga so encadrer ba jeune kuna. O lobby peut-être ba ngonde ba ko zo relève ya théâtre. Mais yo bima ko zo ko finga yi.
Oyo kata sonité, si kota ngozo ba oza na succès. Yebisa na biso bien. Il faut er moko so tango lo ba ke oza na succès. Décrire na biso succès na yo. Eza succès nini? Poto ye ba kapé. Parce que na Congo pe na to ye ba te muto ya kaka na succès. Quel genre de succès? Et puis na succès ngozo oza wana tango zo ba ozo na succès. Succès dans les bons ou bien dans les mauvais sens. Pour succès à télé, c'est ça dans les mauvais sens. Azo bokola na no bana na ekuna ozo bana ba impoli ko bima ko ya ko finga mikolo babula wayo secret na bango bimi libana mais ozo linga ko ya ko kava yango ko bomba yango côté pe sula ou que c'est indele na ba côté nyonso na quatre coins nyonso eza ko inda ye wana de trouble qui trouble ye wana ba jo tambola na ba ria Paris azolo baluba ozolo baluba nini. Bandeko, bon moni succès ba maîtrise rango bon moni bela a maîtriser succès pas dinana memema muto azana succès alobaka mingi te betaka misulu kwa muyibi te azalaka poser en esprit azalaka poser penza en esprit. Succès. Congolais bossi la maka. Ou encore bozoye ba peut-être signification succès te Ba télé so ba baby si communauté. Netinga banana babula wayo wana. Soki penza bazala ba mama penza. Bakoyoka na mutema pasi ya koloba keno bozaki na mamo mukolo boy makambo bozo sala mamo bana soki nga peut-être na zanga ki mamo alinga peut-être kwata kosunga bino mais alinga yande ko bomba faye bomba bana bobenga bango na privé parce que wana bozo baby sande image ya SB imagine ni SB azanango imagine bimi siko keno boboko la kababula wayo bola kisabango ki bulao nenge basala kango ya keno soko bimina mobali ya muninga yaya bobomba kaka eza makambo nde bimit bino ba yebse babomba kaka salité ya famille lorsque tu dis que non babomba kaka salité ya famille automatiquement bozo confirmer biso ba mususo yo que non famille na bino za ka salité. Famille na bino zaka babomba ka salité ya famille salité ya famille nani ayebisi bino ke non salité renyaka seko na seko salité etikali salité jamais kozalaka propre salité etikali salité jamais kozalaka propre suka nango ezaka ndenge bobimi boye ka ndenge bimi salité ngo bimi boye bokobomba salité soki evandi na kati ya ndako ezolumba ti ndako ekomi étouffé na solo soki ndako nyonso ekomi solo ebima libanda te ebimati mais il faut ka kosukola na salité na bolongoli yango ke pa boke bobimisi botumbi soki bino bomba salité na kati ya ndako papa et bombarder ti eye kobima libanda ba voisin bayoki siko nini eza lisusu likambo kobomba te na esi bino ke no salité etikalaka seko salité etikali salité ateza wana suka na suka ko bimisa kaka solo bo satandaki nango te et puis bino bobengi yango succès bana na biso bana na succès na moni moko kuna bimi bolingi bolo banini bana bino basala kindumba te bo bimisela biso bo comparer bango te bino bo ndimande bubu kibula wayo ya bana na bino après soni na bino bolinga te keno bo balusango bo bino pe bana na bino est-ce que bazala vierge eza likambo virginité awa te eza likambo keno solo ya bana na bino ebimi libanda bo sukola bango po bo évoluer bien bato mayele bazala bongo ndako elumbi solo bo bongisa bo sukola ba bo longola biloko nyonso bo bongisi su ndako ebandi bien nde bongo ezalaka bino ndako ezolumba solo bobosani keno ezolumba solo bobosani keno il faut ko sukola bobandi ko attaquer ba voisin bino pe bana na bino
na trouvé ngo penza bizarre. Alobi naza na succès, héros na fula. C'est le makiki. Oh, makiki. Bon, il y a un qui a comme ça, bon, mon ami, n'est-ce pas ça la paix longue, yango. Maman Kouloutou a saché. Héros, succès. Héros, yo. Succès. Kokindela ngo ba veille ba retraite. D'aipsayo. Yo mili ka ba lio likasu na kota masanga. Oya ka ba kabelo 6. Pardon, ROT. D'aipsayo pas la salité. Pardon. On a makambo za no kwande. Succès, maman, ça a succès. Maman, ça a succès. Ah, t'es. Comment taille? Quoi taille? D'aipsayo, maman. D'aipsayo, zupenza. Et comme ça, comment moi c'était? Tenez, c'est le makiki. Oh, makiki. Oh, makiki. La mission de Kobeta comme la copine. La mission. Attention, c'est bon. Oh, ma coco, ça va quitter quoi? D'aipsayo. Oh, les cambos. Moi, rouge baiser, on va tindela enga. Mami, ou fouantila. T'es comme Gengue. Ah, Ezoka. Teresa Ananguli. Yasake. Mogroso. Mutu akenda koluka succès. Mutu akenda mutu peut-être pardon kokende koluka ça trop dur. Mutu oyo asambela nzambe. Nzamba sali keno azui succès. Aza mutu oyo il faut se comporter na sens oyo nani télé ça se comportaka. Moi je ne pense pas. Botika nzambe. Bo sala veillete, bo lala libanda te, bo priate, po komo oza lelo. Po mutu oyo akozwa succès na sima loba nzambe na keno na kenda ba veiller na kenda ba prière na sala boye na sala ba sacrifice na pola mbula po na kombo na zalelo. Je ne pense pas que no bando bima po na wa ofinga bato. Moi je ne pense pas. Il faut arrêter. Mutu oyo asambeli nzambe lelo nzamba élevé le quoi ba Poutine wana au grand jamais koki koya. Tant bino bo mon a raté. Ben a édikaka mas na ba sens nyonso. Silence na ezala pa éducation. Bato na ba holoba keno ba priya kalbutu lo kwa moyi. Toyebi pe ba veiller salaka. Neti mantendi boy toza na fin du mois. Aozane na veiller na ya osala. Na ba bela production ba ozana veiller. Protection likolo nango se kosenga nzambe protection inspiration ezalaka toujours wana. Boza sir la grande famille. Ngana yoke la batu nsuma we ya kovanda na batu lokwa ba télé sozo bimisa ba biloko moko boy oyo kwa ovandi na yo zo yoka yo pepe matoi kane to tanga ko nzambe ka pamba boy to tanga oyo na ke na ba veiller na ke na ba prière na zu succès oui ozu succès est-ce que oza succès na yutaki pa nzambe pourtant on bana ko prier nzambe yebisa que non tant on peut so succès ko bando finga batu te o bando finga batu ko bando ya ko nuire batu te ozu succès na yo na buzoba ozu succès na na kofinga ozu succès na ya keno pesa nga $50 ndenge za wana ba pesa ka ne $50 so bomoni avandi na plateau a osa l'émission a sa sengi $50 ndo bomona ka ya ko kamuna munoko wana zo ko kamuna munoko ne wana $50 basi ba pesa ko ta ba pesa $50 attirer aba na ko tuta ba bordi kaka atika kaka tuta po ba sepelisa bato apesa ki $50 siko zo mona te ke no succès na ozo ke ona ki bonzambe te parce que ozo sa succès na ona ki bo diabulu na yo oya ko loba ke no na lala na ba veiller c'est quoi ça bino boyebi mutu o azwa ka succès na sima ya prière boyebi ninga se comporta boyebi mutu o azwi succès o mutu nzamba élevé boyebi ninga se comporta boye kwa mbriye biso te to yebi pe na domaine na pe to yebi na domaine wana pe to yebi boyo ka soni ya koloba keno ndenge bozo bo poli boye na minicho c'est exactement o nzambe aye ko interpeller bino ba telesi ba bula wayo wana to ba ka SB nyonso
na ye moko mama na bino tala ndenge abeli libo na ba rue de Paris amataka zongaka banda lobaka ya nzambe aza nzambe oyo ayaka pe ko interpeller mama zonga na nzela beaucoup misaka nzambe parce que ne botandami boy eza kaka second chance o nzambe azo yebisa bino bo se repentir malheureusement bozo ba tenter tala bimi pour la koloba keno ero yo na fula succès na ngana luki yango na ba prière muto aluka ki succès na ba prière akozwa tana yeba fute mbongo avanda na plateau pour na kofinga muninga ne mwasi o asali eloko te mutu o azwi succès na ye na kosambela nzambe na komikitisa nzambe atomboli yo me yo komi siko ndenge nzambe atomboli yo bafuti yo mbongo ma kamata ta $50 yango vanda wana pa banda kimpese boye badadadada arrêtez yango bomona nazoloba keno succès o bomi benga keno toza na succès eza succès nini yako kofinga batu bayebi keno wana yaka ko abimaka soki abinya yaka kofinga bela ndolo biko oza na succès succès ozo sala gag yako finga mutu moko kaka bela o lata ye na nzoto ndio yo lobi que no oza na succès telesi silama succès na yo yako finga mutu moko na ebite bandeko soki eza succès mususu eza wana na sima telesi boye bisanga na zo ebate ponga soki na kolba keno na confirmer succès ya telesi succès ya telesi eza yako bima ko finga bela théâtre pe na mona malonga te abebisa na théâtre na temps ba mosinzo wana nda bana ko jouer bien lelo pe abebisa théâtre tellement esprit ya $50 ya ko finga batu amemi ngo peti na ba jeune ya na théâtre siko succès ozo ko betela batu succès c'est quel genre de succès yo zoluba po yo plateau nyonso ata ba peso ba futo 50 plateau nyonso le kaka du 1er au 30 plateau nyonso o le kaka eza o finga bela à part belo za na mutu mususu o finga te à part belo za na mutu mususu o finga te. C'est-à-dire que nos succès dans les arts finga bela. Ce qu'on dit moi. Et ça succès nini. Non, il faut te rappeler la bino. Il faut te rappeler la cabino. Il faut te rappeler la ca. Pour ceux qui les notent, télé, c'est parce que tu as télé si succès à télé si kobima télé c'est zaka ko ya ko finga mutu moko. O eza na neza belle vie. C'est tout. Nan yango lisusu télé sa vanda kana plateau aya kolobila mabe à part belle vie. Batu ba tcheo ka parce que tu insultes bela. Et là quand on finga la bela to yeba te mais oyo to yebi ke no ba pesa ka $50 moi appelé ba bi moni ninga za na benga ki abi o $50 parce que na beta na finga nde belle vie. Nga mutu abenga ki nganda to sololi penza na mutu. Bebe na benga ki poto sa émission zo senga nga $50. Ngabi na biso ba tout défendre kayo abi parce que ne na zawana na koyela ko vanda kana kitu no bando finga ka bela na obanda ka ko chrétien bela mwana ba tout place la ngai lokote siko boye bisanga o loba ke no succès wana ozo loba eza succès nini bobi miselanga émission oyo télé saye ba pese $50 avant diana a lobby makamu mususu ou encore attaquer mutu mususu soki eza ka belle vite. Bon, mon akeno ma waple. Et ça temps ya koloba keno to kena mabe. Na minute to tandami. To sila ma to meka ko bongisa. Siko bino bo sa ne lokwana bo bimande siko boya ko loba ko to batamola na bari de Paris mabe. Et inda koto yo meka ko cha maîtrise kuna bo pa loko yebi déjà ba sila yebi faiblesse na yo bango nyo so ndenge moko biso to ko fula ka bino to sa kuna te to fula bane matière ezana ozonga bref na chité na film parce que yango raté la grande famille lobi totally filmé 13e épisode ce qu'on a comprendre été niveau ya écriture ya bela non na minute amemi biso façon to okende ko chité to komi na atmosphère moko boye oyo
Tokyo lo bata Bellevue azangi kindoki ya bonzambe te. Ba osiko balinga Bellevue te balinga na loba bongo te. Ya mela Javel. Tolanda. O proposer biso ki non papa nazo mama nazo balé papa na andemi di ko papa na aya ko bongo nazo kana ibana ibate. Ale yo pe sou lelo. Boni bo sangani. Boli ngabo sangani na moto. Ale yo pe lelo ye que non au bala kinité po azanani. Azandumba. Yo kanyana mbali. Azandumbe ngelo. Kenya tromparayo. Trompa ngai. Na yetu ko expliquer que atika ba photo na quelque part. Na numéro na ye. Donc bazwa kana bango ye. Photo na ndé. Mais expliquez par exemple, oui, si comment par exemple, n'a pas expliquer nous sauter vous comprendre vous en maman. N'a pas comprendre été. Des fois expliquer quand nous pas comprendre. Maman, c'est on avait expliqué maman, je suis pas dans na email bien té. Dans c'est l'effort expliquer maman. Photo na ndé. Je suis allé quelque part. Na commis na melata moi j'ai moi nini. Ba yelinga ba bom na bango ya proposition. Monsieur Basi on ko se prenait. Par curiosité, na fourreau. Na mon photo na numéro exact, j'ai essayé le numéro et ça numéro na yé. Donc bazwa kana bango yé, donc baka ndumba. Ndumba ya cop. Via ipika. De moi son nga cha ndako. J'étais pas intelligent. Tanyoso, je pouvais pas comprendre. Et puis comment elle s'est départagée na bata nanga na ta ko sa mambo là. Balakisio nani balakisio soki livre soki ni na meza na bakombo na bango soki liste na ebité yebisanga meka na ko relater les problèmes nana mais maki okuna o découvrir kuna ndenge ni oke ko tombeka na place wana soki ba maman naza état bien té on a découvrir naza mo mbala tambola mais kasi yebisanga pona j'ai été invité avec batu mutu ba benga no yebiété j'ai été invité et puis par coïncidence c'est pas important maman c'est pas important na bébé na leki na ngatu toza suna monité parce que aya pendant la moni mon séparation même avec mon père qui voyait dans ma question d'autres il avait compris des choses il avait vite compris des choses donc papa avait raison jusqu'au point bandeko est-ce que boyebi que façon ada à défendre pour ne pas citer peut-être ou encore pour ne pas peut-être qu'on pesa koloba que non papa ne muto ni ataki kuna et tout mais indice c'est ça oyo mama top aoki ko yeba a ko découvrir vérité que non papa Serge ni atakuna là papa c'est j'ai aimé na sepela ki na tableau wana makasi papa Serge azata kuna te asimbi siko téléphone azoka siko mwana ko yebisa papa na ye nini. Tant que papa lobi que non, moi na lobi na maman que non, maman naza mobali na tambolaka. Tala papa Serge ndenge atie mutu ouais ça c'est mon fils. A commis na kimia. Mais na ba question ya maman top. Je vous assure et Inda. Ça c'est Bellevue non? Yo kan si pa Bellevue otika papa Serge abima c'est sauf na katia film. Jamais. Jamais je vous dis. Maman top na ba question na ye. Peut-être akutana na Keni pété. Ce qui akutani pe na Keni. Abandi ko gange la Keni. Keni a relaté vérité. Keni a relaté vérité. Siko yo yeba ki ndenge ni. Belia ko tika papa Serge abima c'est sauf na film hotel. Jamais kutu. Ye peza ça qu'il faut tandama. Kani ataki makolone kuna na guest house. Ngai bisabino vérité. Wese maka mkono kwa tika malembe te yaya.
osala batiani no yakawa noki yakawa ba oseso ba jete yakawa yo yo pongengo esilite Linda Linda papa oyo yebi tusu tunu te ba mama papa oyo yebi oyoki mama Peter Azak Anzete Junior oyo nga bakaki kuna Peter Azak Peter ngwende nani estoko kinengo na donc azande mwana ya solo pe ya tata mosino bosiko yanga wapi Lindo sana se mitepe ya solo ndika ba ipsinga mama mwana bino sando yo ndo sando ke papa boni boyeko papa misayo na shino kabaka tata mukolo boy tia yo kosa kyo azana azama yo mona kena zemi omona kena zemi Piero kindoki te noko na kopa doble yo kindoki te yo noko yaka te buta yaka te ozana koko abona nalingi na pita yango te ote tuka mwana yo te sola biso banoko ne solola mama il faut to solola osonanga lelo ni tata osonanga lelo ni Linda no yaka na osebe lelo ke yaka na yaka to sai hypocrite makasi yaka na nukoto yaka na yo siko sikenga papa mukolo oyo mobali na yo suka bipite kana sana 5 ans na tata o 5 ans plus de 5 ans maman potize mi muto apota Linda bonga papa batu te mwana na ngai Linda donc Linda oyo donc l'esprit est belé asa te kuna te azana ye kuna te azana à l'aise papa j'ai à komeme pe wapi ce que j'avais aimé parler ya bandeko na ebité soki bo remarka ke eloko wana eza ba parents nyonso na ina fongola bino eloko wana bomoni tangu papa j'ai alobi mwana azana ndoki bomona ki relève autorité o mama Léa azwaki longwa kuna yo ndoza na ndoki asa yokaki histoire a mwana bafingeli mwana ndoki atelemeli parole ya mabe po na mwana na ye parents nyonso ifo zala bongo eza na bato mosusu akoya boye pa aloba maloba ya mwana na yo yo pe olese donc otiki maloba wana ezwa pouvoir ata mwana no aza na mabe bamemeli yo rapport a mwana bolandaki eloko wana papa j'ai mwana aza na ndoki le alongolaki yango rapide c'est ça un parent po oyebi façon alobeli yango te mwana aza na ndoki soki pe mwana aza na ndoki to olingi contaminer olingi okoliesa ezala bien te nasepelaki na geste ya Léa na niveau moko no la grande famille baparent bozala bongo ata oyebi ke mabe ya mwana no déjà bayeba mwana no aza na mabe eloko ya liboso baparole ya mabe babimisa telemela yango nasepelaki na intervention ya Léa mwana aza na ndoki te papa yo muto aza na ndoki oui c'est comme ça parents il faut zala bongo kotelemelaka nano parole ya mabe ya inconnu moko boye aya koloba parole ya mabe epa Nicolas mwana na yo jamais nabetelaki Léa maboko tant que parent mwana aza na ndoki longo kuna yo ndo aza na ndoki Linda aza na ye kuna te trop à l'aise Léa alobi ke no Piero yo pende obobisi mwana obande kosenga yao miliki nzambelanga film oyo mais non il y a de quoi biso tosakana encore le week-end na oluka matière naza nango en désordre na ofula koto siko toyeba te tokokende wapi tokozonga wapi koto nanu tele super alobi ya kobima te nasi na lambi kitoko awa succès nini yo koloboza na succès succès akoya kofinga bela ndo lobi oza na succès adi mais lokwa na uti obota nazosupporte mpenza kozala na bato te na kati ya ndako moi je préfère ozonga na pa maman soit toluka place mosusu okende et comme ça etikali totala après et en plus mpe mwana si akoli
D'abord, moi, on a choisi à 7 ans, sur 8 ans, donc c'est beaucoup. Moi, je préfère que on casse au place au Kende. Soit tu n'es pas maman, soit tu n'es pas maman, tu es en place au Kende. Mais à discuter. Aussi, si. Oui, oui. Dans la place au Kende. Il y a eu que bien dit. Il y a eu place au Kende. Bon, premièrement, on a été dans soit il y a place au Kende, donc pas ma famille. Donc, je n'ai pas maman. Place aux Zawana. Oyebi Penzaki. Non, qui est pété. Place aux Zawana, oyebi qui non qui était. Tu le sais très bien. Non, qui était? Oh, Kende Davina. Nini ezo. Oh, ils ont d'akunoté. Na tunika nini ezo. Ah oui, c'est pas na yote. On a problème. Ils ont d'akunanga. Le seul à lobby qui n'a sepelé les sous-soutés qu'on vend dans la bateau. Yo ko sanga te ke place aux hommes qui n'ont quitté mais on a battu oh on a battu oh on est jusqu'ici na respectaka on est respect ça réciproque d'accord okokom sanga tina ba place moko boena koka été je te jure okokom sanga na place moko ki bo moto na ngeza piétiner tu le sais très bien nazo c'est contenir jusque là mais t'es au lekisi maman au lekisi maman décision c'est quel mouche qui t'a piqué depuis quand depuis lelo depuis un colonna kuna depuis jour na zaki l'hôpital na ndo seba sunoki na lingite esa ndaku na mobile nanga na mwana nga donc so na une décision ya siko ke na lingi Davina te na ndaku na lingite maman redescends sur terre OK et l'okozo lukana tu seras même pas géré alors calme-toi et l'okozo luka obi que tu seras pas géré dans la chose te dans un monde d'accord cause la poli et la qui c'était cause esclave je suis pas condamnée à être poli maman c'est moi qui décide dans les siko qui était pour l'instant j'ai construit j'ai bâti na bâtir empire awa ça tu sais empire nini oyo bâtir olo kuté donc ngane mtolongo sana ndako olo kuta o mima sango lango babete ke motonga péridurale au boté na mwana balexé que dostoni maman wana ni yonde ko foke tuna docteur Stéphane qui tuna en tout cas qui tuna maman est là où ngana yebi ke dose le kana été Davina ngande chef anda ngande maîtresse na katanda ko mais wana ba droit limité ngande mutu yozwa ngapende mutu no so ba décision mumu balanga ane lukolo wate donc quoi ngana lobi osate wangande bolongola bokolongola mutu nyonso na ndako sofinga te sofi yote kwa ouais sofi yote kwa ngate longola ba sala longola ba santine longola ta maman mais ngando longola te sofi yote kwa tala maman zwa kimia OK habite ngape na posa kimia pe na ndako bandeko bokomela nga na commentaire parce que nga na lingi na nga na loba lisusu awa te parce que avant na ya koloba awa ma misho ko ya ko seka nga pamba parce que ba film ma belle vie ezo mema biso to kanisa mingi to kanisa vraiment trop. Qu'est-ce qui se passe entre Davina na Karine? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Oui, la question. Qu'est-ce qui s'est passé avant Karina Zoazemi? Parce que Karine a bandai comporté moi na ya Davina o eza Joyce, soi-disant moi na ye. Joyce a ebika que non, sa maman c'est Karine et Davina c'est sa tante. Et ma papa Blaise n'est papa na ye. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe? Ni nezo le kasiko na minito yo. Karine juste d'un coup kakaboye aboya le ki na ye propre o bazala ki na complicité moko boye à mort. Tokyo luba. Aïe na ye bongo mwana mama na yo, mwana papa na yo, soi-disant. Karine a changé le ndeko na ye face bongo. Na sepela ki na expression faciale, s'il faut que je le dise na tableau wana. Expression faciale, pardon. Il y a Davina, oh mon Dieu.
epesi neti mawa epesi neti aza na autorité ke non anakokende te naza awa. C'est comme si yo bosani histoire, c'est-à-dire nga naza nako toyebi te mwana wana ya Joyce soki mwana nani soki Joyce mwana na ya Davina babotaki na nani na papa Blaise nga na tuni na lobi na ngate po Belleville ya ko balusa biso na ba idée na biso to okene nango kilikili na tuni Karina passa Davina et pas Blaise babota mwana wana ya boti siko ya ye abalukeli ndeko na ya moni eke no komi mbanda na zui vous allez nous tuer là-bas Belleville. C'est juste une question na boy na nga na kota polo lelo to okene na 14e épisode e baluka putina amututi ao Karina pasaka leki na ye na tuni bandeko to tuna na kaka to solo na biso na ba commentaire pardon badi mama koza la famille bota go kuna bazo kuna incompréhension koto biso to komi na trouble ya Davina na Karine linda kutu to tiki na to ebite so papa jire ko sukele ndenge nini ya ke nende ko bongisa na mama étoile kuna likambo kabaka ta to komi na ngona filme oyo ya mon vouloir ma confier et komi ya Davina na Karine et komi papa Serge pardon likambo komi ya papa Serge na Ada na mama top parce que mama top a ko find out vérité ce qui bo landi ba question mama top et pas moi na nae Ada to kende nga moko na kende komona mama top elle est capable de faire ça to kende nga moko na kende komona place ngo photo ya ya nani ya Kenny Eza mama to fongola ramiso franchement baso bazala kaka oui ba ebiso oui ya molimo a suivi kuna département suivi to fongola département ya suivi allez to fongola mama top il faut landela ponga na kondima te na filme o asake ape makani nga vandi na kiti wana ninga ape maki tangu mwana na ye adalobeli mama na za mwa mobali na tambolaka asaka ko bima sen sauf na film ote ye fa futa mbeba na ye ya ko bima bongo te ye jamais kuta ko bima bon il faut mama to pas découvrir que non ya cheki makolone na guest house kuna eyinda mabenyo se futa maka na set film ici la boité ponanga asaki fa ça sama taninga zukita ke ko vanda na coin sain sauf avandi na ekuna vérité yebani siku les hommes non mais façon pe Ada a peseli histoire et pas maman na ye ce qui maman top aza souple ce qui kaka fongoli département kaka fongoli kaka porte ya suivi akobwila saki akobwila asaki parce que ce qui aza souple netinga na ozana ba question moko bona ko poser Ada ou encore ngana ko imposer kaka Ada aba la fille so romema nga place yango te donc azana ba piège ebele o akokangisa akokanga Ada o ekosala keno akanga asaki nga prière nanga asaki abima mobimba te na film asaki abima mobimba te parce que neto za boyebi keno asaki azo ya kuna déjà tableau kuna yena pasteur Denis Lesi prophète Denis Lesi toza okufati et pas zo jouer ba rôle na e bien tant de temps parce qu'il na guest house Kenny aye azui na cravate moi na bimisi alongoli cravate Ada longoli cravate bois qui na se azui cravate moi na tokende ozo mo sa ko balate la grande famille tokuta na air moko bisous là-bas bon week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais.
tozala fier ya kozala africain tozala na bomoko po totonga mboka po na biso na banda na biso.